mandala ngani na sabo tem to produit ngaka Ken Piana ngama me changer na zo ma me changer Ken Piana ngai producteur album oyo Ken Piana ozo be producteur vient wata David Mosso ko to produit ngate do Ken aleki pona nga Ken aleki David Mosso oyo be bana wata pa metika e bongo zo mo be bana wata na lobi na wata ça ya mutu na sema kololi Ken Piana là il a raison oyebi na moni yango Marquis Ngangeli oh maman na danse franchement fna longole longina na cha mupanzi pour danser go sumukisanga étant homme de diable ezalate Sandra Lina ba beauté en exclusivité jana sungayo oyebi que danse ça dégâts Rafi tumba vilaine fille et puis des gars finissent par chroniquer dans ma journée par comédie des gars finga ba tuku tu na yebi ku tu te passer le côté akena potentiel la maya Turquie oh njela ba zindaka olandina ma confina Karim Mokondi des gars mo qui les gangi ni na so 1 million de filles en un jour 1 million Karim des gars oui puis Karim a comme une cancer américaine abini bien te Karim pour nga abini bien te fala bina vraiment ala tisco des gars ala tineka bon viens no Kofi ala tineka Kofi fin mabe sana koma mabe akoma nyama okisinjoka lobaka ebike des blessures de grand tela Sandra Lina kana se des blessures tela talikolo ebike na hôtel ngate na hôtel na likolo na boina sumuka Piana muta produit ba oyo to Ken Piana mona ne ba négligent ngai ba mona ke nazata na talent mo te na kati nanga naza eloko mo apamba eloko mo ezanga tina ya moni ke Ken Piana tonga vanda tala talent nanga tala ne na répétera vite il faut na produit on nzoa no moni Ken Piana le jeune producteur ba produit biso ti ba moyen na e ba déplacement ba to ba misa yo mo akalo pango za plein à l'équipe producteur tout na minute so e belé à l'équipe on nyo songa na zwa on nyo songa na zwa l'équipe on nga na zwa l'équipe donc confondu donc ça lui prend plein donc on va dépasser sans ça là à jeter donc ça na système yo kaka yo des internautes des systèmes ça que non il y a yo Sandra Lina va porter en action Joël Mbata papa la Franchique Mbata et madame Rifine Koy olongo langa ba zemi okataka nga ba suke obuka nga ba sime yo ezalaka yo olinga yo papa olinga sala nini olinga kanini ko yo mon ami personnel M. Saint-Aliso Wanjiko il m'a accueilli Kosi, patron à Flat Hotel HP sur l'avenue Makanza numéro 10 bis dans les quartiers Gimbangu 2. Merci à toi, boss de boss, Junior Kosi, berger Junior, il y a Madame Justine Motonanzambe, Herman Amporo, ancien, MK Saint-Aliso Wanjikoi, champion Adol, il y a Ouli Pensier, Maman Emily Zemba, il y a tous pépélé. Keba, dans ça, il y a mutu na sema kololi Ken Piana là il a raison. Oyebi na moni yango Marquis Ngangeli oh maman na danse franchement fna longole longina na cha mupanzi pour danser go sumukisanga étant homme de diable ezalate Sandra Lina ba beauté en exclusivité jana sungayo oyebi que danse ça dégâts oyebi que danse zo bina bona longole longina cha mupanzi na go sumuka yasa Sandra Lina longole longina go tela te danse ça mabe Sandra koma mabe akoma nyama okisinjoka lobaka ebi que des blessures de grand tela Sandra Lina kana se des blessures tela talikolo ebi que na hôtel ngate na hôtel na likolo na boina sumuka état pasteur homme de Dieu de la nation totomba na franchement sédition Sandra Lina ba beauté circlebo.com en exclusivité yasa mais moi te ya lobana mo muke Sandra Lina ba beauté ozoga bango solo bakene musika nazo interpréter na la danse azo sala ba signal keno musiko ebo binate pembe na ngate na boyeba solo wana ebi nazo rapper mama na émission mama na spectacle yesa wana banane ba ko solo benga na musika na yo bakalo linga bona ta fatigué na ta studio bonne année na poto mobimba joyeux bonne année joyeux Noël na travailler trop
talaka lelo bakaliso avec na boya ke gesa babe Voilà. donc kabwana Ba Moses compagnie. Moses compagnie Mimi Ndombe Techa Ndombe yana nga bibi secret il est qui n'a bani musala to ba 2020 to ça ba on a beaucoup perdu du temps hein? Ouais. Il y a l'heure maintenant. Voilà. Merci. Il y a l'heure maintenant. Elle s'appelle Sandra Lina Babo appelé autrement. Il y a ça. Il y a Gabi Tibasu. Azo côté. Il y a Gabi Naïvité Saomi. Superviseur, il y a producteur parce que les producteurs actuels, les producteurs du moment qui ont un pito pale. Et bien. Champion Wadol, il passe à la yo. Il passe à la champion Wadol. Alors, toi, continue la yo, Balamoko. Fidèle, Nani Wanali. Tu as une bonne année. Doré Mayani. Il y a Willy et bon. Tu as dit que ma version, c'est pas Dida Seyaki. Kamwe. Tu l'as sous Nani Wana. Maître Mabelle. Maître Choucha Mabelle. Mikiliste Schengen. Présent Moucheni numéro et les quartiers. Et qui? Il y a Willy Tindi. Tellement il y a Willy, hein? Moi, je suis prêt à te dire que je suis Mboko. Tu as Thierry Tendai Maboko Bank. Tu as Laura Sokoko. Laura Sokoko a un mbongo te. À l'côté, et l'autre tel Tendai à Tongi na Lingwala. Il y a 10 niveaux. Il y a 10 niveaux du Coloana. Oh, Laura Sokoko a un Angola. À Salamotel Moram qui a 4 chambres. À l'autre Tendai au Bonga. Laura Sokoko a un lote. Willy Moussena Lekio Banda Zahir Tig Poto. Numéro 13 Leki. Tel Tendai à Leki. Laura Sokoko sur tel hôtel na yeba filmer on ba laksanga. Ya Laura hôtel mo za na Barumu Agrico na kwa Belgica. Tel Tendai Maboko Bank ya Rachel Fouta patron. Marquis Kangeli, Zato Solana Vienchora, il s'appelle leader américain, Kissinjora leader américain. On clôture l'année 2019 en beauté, ensemble avec Kissinjora, l'habitué des Princes Bakali, l'espoir de la presse. Merci de la nation Tonton, madame, merci Putu Mangabos Lady, Berger Junior et à madame Justine, honorable Herman Ampour, ancien Marquis Kangel, merci à toi. Alors, fidèles internautes, je reçois Kissinjora, leader américain, pour ma préoccupation à Bino. Mère Flat à Kinshasa, HP Hotel, Junior Nkosi, boss de boss, merci à toi. Nous sommes sur l'avenue Makazan numéro 10 bis, quartier Kimbangoudé, commune Kalamou. Merci Franchik Joël Mbata, papa Franchik Mbata, madame Rifine Koyi, Franchik Mbata, Mouanaya, Joël Mbata. Alors, viens te retirer, madame Sobeto pour Sanaka. Yaouli Moucheni Kodamboka, MK Saint-Ali Wanjikoy, Bazota la clôturé 2019 en beauté. Ouais, na MK Saint-Ali Wanjikoy. Makoye, Maman Cessé, Motema Bernard Rokoko. Voilà. Nalela Mabe, c'est ma fille. Olela Mingi. Nalela Makas Naroku Famutamayele. C'est ma fille, wa moi nanga. Maman est Christine, moi c'est Christine. Nalela Makasi quoi. Mais qui laisse les Schengen. Maître Choucha Mabelle. Au Kanyango, tu l'as dit. À Somme de Bilamba, on sait la clip à Jeanne Ketalov. Somme de Bilamba. Doré Mayana, Tina qui déjà. Doré Mayani, à Tina Bilamba, on l'a. Parce qu'il y a clip. Il y a clip de Maître Choucha Mabelle. Maître Choucha Mabelle, à Istanbul. Mabelle. Il y a Maître. Il y a Maître. Il y a Maître. Viens Jora. Parlons à présent par rapport à Bilan avec ma majeur, ma déblaison, grand chanteur, ma Babiba, ma Pichoubas, j'allais dire, et tant d'autres. Il y a Gabi Tibas, Babi Prince Bakali, Bilan Abisso 2019, et ça négatif, et ça dégâts. Au comme un peu comme ça, la lecture, il y a Bilan en 2019. Ngalo bana vérité. Le bana vérité. Ngalo bana vérité. Moni musique au sein na RDC. Chance que tu es président Siga Fati. Chance que tu es président Siga Mambo Bonganango. Il faut ministère de culture et art et d'Arabie Saoudite nous tous aller. Voilà pour appeler son musicien. Ah bon? Ils ont un musicien, ils ont un petit malamu. Oh viens nous confier à Baïke, non viens nous confier le Baïke le mois Baïke, non pas appeler ça Wera son. So pas appeler musicien Babomi Bicho. Babé va appeler ça Wera. Babomi Bicho, Babomi Bicho. Ah, so appeler Wera Babomi Bino. Babomi Bicho. Ah. À monter intérêt maison mère. Ma casse. À monter intérêt maison mère ma casse. Yo la naï sans karaté. Abi. Abi mère gestionnaire dans ma ministère tous ces Wera. Au monde a eu Wenga karaté. Bon. Sangarama ça n'inga que trop. Na robanga ma 2019. Oko lobaté. Baba projet tout nazaki na simbité. Oh. Simbité. Ah. OK na ba brazat. Té na yebile pourquoi na simbité. Nazaki na besoin album na ngesi le silité. Nazaki na besoin na beta ba concert na betité. Voilà raison. Donc ma tout ba projet tout nazaki na 2019. Bilan na vraiment pour na ngaki sinjora. Négatif. Négatif et simbité. Simbité.
mais na sali musala na biso na 2010 maman na cha na 2020 ba maman na cha lokola Keta Love ba maman na cha lokola la plus belle femme du monde titre nango Saint-Valentin parce qu'on a lela nga café kasavu des blessons ça des blessons félicitations wapi tout bazo tuna tikata ba Joël Mbata papa na Franchique ba ya Willy Musheni ba mame Miline Zemba tous pepele ya mbetolo. Notre Toroyoka Kisinjora parce que c'est là meilleur tube, c'est là meilleure œuvre. Il y a année 2019, mais on n'a pas pu écouter ça parce que Nenga Lobiga bilan à 2019 et ça qui est un peu négatif, mais au moins bah œuvre c'est là qui. Net qu'on a linga moi beaucoup plus Saint-Valentin, na linga aussi café. Mais pour un plaisir, il y a bateau ba hôtel biso ba mame Miline c'est manaba Vicky Melanie, ba hôtel la biso Toroyoka un tout petit peu Saint-Valentin. Est-ce que yo yemba Saint-Valentin? Ah ouais, on aime Saint-Valentin. Ah, Toroyoka en exclusivité na clé.com. Mireille Mating, la plus belle femme du monde. Mireille Mating, la plus belle femme. Alinga mingi Saint-Valentin. Donc on a maman na chat des gars. On a chat na yé alors Toroyoka muké. Ah maman. Mireille Matingu, la plus belle femme du monde. Saint-Valentin yonanga journée concentrée na bolingo. Aboudou Samba, garçon de chance na Lyon. Mokolo ya Saint-Valentin, bébé sokyo kosakanga, sokyo swakanga jinda, ekoyebana, soki pena zalaka de base, ekoyebana, soki pena zalaka nga mokoe, ekoyebana, mokolo wana, mokolo wana. Est-ce que maman garçon lobi okiango? Mokolo ya Saint-Valentin, soko zoranga shida, ekoyebana. Ta blesse boula, oyemba 10 sur 10, biso toye. Oh, viens biso toye. Biso fait sur 20. Biso fait sur 20 toye. Maloba sika, maloba ko sila banze moto mokolo ya Saint-Valentin. Soke zaranga vraiment koyeba, soko zoranga shida koyeba na le 14 le 14 février. Confirmation bandi. Masolé bandi quoi, Alain fini ni chocolat partout. Est-ce qu'on a un producteur à Ken Piana ou yemo ndega Willy Mandala na Eric Mandala comme nina? Willy Mandala. Ngani na sabo. Tem to produire à Ken Piana. Ngama me change na soup. Ma me change Ken Piana. Ngai producteur album oyo Ken Piana. Vous avez producteur vient na wata David Mosso. David Mosso ko to produire ngate do Ken aleki pona nga. Ken aleki David Mosso. Ah oya be bana wata pa metika. E bongo zo ma be bana wata na lobina wata. Oh mais oui, nga producteur na Ken. Ni mutaza awa. Oya gabi tiba sa komi superviseur à Ken Piana. Et puis ya gabi komi superviseur des gars ko sakalate. Ya gadon. Ko taper akimata. Oya sa bonne année. Et puis ya gabi so leka la TV tika ya kitoko. Propre ya gabi ya kala nae ya gabi tiba ya Yaka Akiba Kamera Dorema Yani Roga Sony Dorema Yani Bona biso Ken Piana Aleki Ata Sony Music. Parce qu'on a assez monsieur Sili Naboto la Ken Piana. Bona biso Sony est produit bisoté. Bona biso David Mossa produit bisoté. Ken Piana Aleki. Na biso kalate babar ba boîte zone ninga na niveau moko. Webi Kakali. Na travailler na ngai. Yaya lobi lelo. Moi mbalo mtalinga bibana media. Alobi fe olobara makambo moko bo on ba projet. Mais ce qu'il faut to chango no misala. Tout ça ninga produit na seul bosso njora na Sandra. Oh. Mais au bout c'est un album en détermination. Quel pianaka producteur. Tu me mets na maison. Oui bisco na biso makambo ya minene. Quelqu'un va journaliste ba comment ben paiement. Makizembe. Makambo ekende bien, makambo eza bien makasi na biso. Makizembe production. Comment label na ye. Tala mambe banda na ja. Keba oya gagner fait na Fali. Te fallait à niveau du colo. Yazoya fallait du colo. Voilà ministre c'est Ken Piana. C'est Ken Piana. Mais t'as qui fallait te aller qui David Mosso. Yo obi maison et produisa Fali universel et l'équipe à maison kotana nute. Et azakuna et l'équipe tout toko sebeta makuna. Da makambo ko tsaku to Fali te. Mais na bisio au moni projet Nzembo betami oyo et ça la histoire ya film Titanic. Bakali da bat ba se préparer. Nzembo ko tuna no bimite mais na bisio ambrié ma oyo ko kota kaka na émission pamba non c'est kaka. Mokile ko ninga. Na bisio to ga ya kabiti ba su superviseur na yo. Nanga lo baboye. Owanjinkoi Makoye MK7 Alice Olelaki yango tobwaka ngo Dore Mayani ya Willy Ebonja Maman la Prince Babi Medine Shoyaka kilo ya London Balobi natanga kombo na otanga te mama ya bana Obi ya Willy Musheni numéro ezoleka leki
nalakso nasolo ya Willy Dana tangelo ba ya Willy ya Willy abloka ni yo kana tangelo ba ya Willy na solo na ya Willy lobiti lelo ava yo ya na solo na ya Willy Mandala na ya Willy Mandala boya Willy pensene na champion wa dol na solo na bango na solo na maître Blaise Bekwa oyebi kana maître Blaise Bekwa to bambana na Saint Paul bon maître Chucha Mabele bo solo to solo laka siko na mituna ga ya Willy sko charge batu bele boya ko ka numéro trésor so lekate ya Willy akanga na numéro to za pe na problème ba courant na mboko ya Willy bango bakanga numéro te ya Willy azalo kola mbula te po mbula mo elangekata ya Willy ka fleuve esila kaka ya Willy solo ya pene misoboy tenazolia bomo bato ke studio nazwi bango tongo jeune producteur Ken Penabi toliaka mingi te toliaka après ya toyembi na nzala bongo parce qu'au niveau toyelia na bloc Cordos vinga na tongo abengi nga kilo bato bayo ya bisela ebi bato balo critiquer babe abi Ken Mbongo yo zo pa mamo livre yango na yo pour supporter yango bato bele ba critiquer babi ba comédie bazana matanga mais Ken Penabi yo zo mongo kuna zo produit yo ngaki sinjora na comprendre nga ba comédien na nga mabete ya ata bona matanga mo liva bengo boya et puis invitation ne sera déjà matanga obi ke batu ba suka musique betaka batu ba bina kaka batu ba critiquer na ba bina yo ndeko na kufi yo niveau bina mais ndeko na biso akufi maman liva lela non maweza tozo sala ba programme yo mona chaque fois ba comédie ba sangana kena présence nangeza toujours pululu aza frère nanga pululu nga mutu nakotisa ba clip tu ya pululu bomona na internet nga mutu nakotisa donc pululu a frère nanga yo pe panisa ngo ke comédien mo ndem tatie poisson akufine na poison te boti kokosele makambo akufine na en plus si comédien moko pa azalaka na poison na mboko azala nete bokoselaka te nani wana babi video azala na poison azala nde na problème ya sucre bato nde bakoselaka pululu makambo ke yenda tiela ndeko ne poison ayebisanga na poison noir ke poison ayebisanga nga mo yemo alobesa lokuta ya video eza lokuta video ayebisanga toke et pas Brice Dimitri Baendisa wana ya Willy Mushela obenga ya Willy Mushela c'est la to système émission ya Willy Mushela zobenga seul message abengaka ya Willy Musheni koda mboka umela seko na seko ba miseboya MK Centaliso wanjikoi Musheni umela seko na seko Willy Musheni umela seko na seko Teddy Tendai umela seko na seko Lorenzo Kokola yo bebisaka Willy Sokoko na mbongo te lokoba Willy Musheni lokoba Teddy Tendai yo kocha mutu place bato bongo place bato yo banga te place ba bato batonga ba immeuble ko papa bato batonga ba immeuble Sokoko ata pusu na Kishasa na moto oyo kota ata 12000 francs ala na moto yo tsoka Sokoko na makambo Laurent Sokoko na makambo et pas angolais azaka angolais Sokoko azalaka ngolais ngala ya solo angolais tasimi petrol Afrique angolais kuna mtasimi petrol Afrique eza total akosa rabino ba Fessa Gomez nde batambongo Laurent Sokoko yo kumsaka za angolais yo kuma bangolo na Congo nde mais so angolais ngo siko zela ya gabi mais tel tenda ina Willy Musheni baleki Laurent Sokoko na la koma mutel tenda yo sa na ville ya Kinshasa muto mutaka likolo maboko ba hein Willy Musheni humela seko na seko Teddy Tendai humela seko na seko Kore Masamba maître humela seko na seko Kore Masamba maître humela champion wa dole maître champion wa dole humela seko na seko champion wa dole humela seko na seko Willy Musheni Fabrice Kindombe mutunayo Fabrice Kindombe Diata bawe mela seko na seko Nesi Makedi mela seko na seko Gisele Tati mela seko na seko Jani Keta mela seko na seko Mireille Machingwe mela seko na seko Ale Finine mela seko na bonne année l'année 2019 Kisinjara leader américain nini wana lisusu ningina boka mutu moko batumi bale banani madongolela motema
ya boss. Ya boss, boss. Boy nataka. Wana c'est ma grande sœur hein. OK. C'est la clôture na yo po bango bayemba. 20 jours. Bayemba nanga na mona nde bayemba. Ah bayemba na yo hein. Na linga ina to sur la pré bayemba na yo. 20 jours est-ce que rendez-vous ya ba comédien na mama Olive to zongela parce que ba tapoto ba bina yo njora. Ozo kumisa ngo pe ngako kendo zo loba yango ata yo moko. Na loba boye. Rendez-vous na zaki no avant. Ezaki déjà avant atamo. So de tout na batu sana nzela. 99% ba loba fari bo kende. Yaya o babilo bazuna ba mbongo. Babi $300. Babi $500. $500. Babi Quel pena $500,000 te. $500. Dollars. Aucun pena kosa gate hein. Maman Olive azo pesa. Batu na ba mo sango polémique. Na maputa. Na maputa. Bingo même 2 personnes. Asali 18 ans na pouvoir. Mais mukolo maman Denise akobana ko pesa na 2020 c'est scandale. Babinga mtali boso ngai na Marquis Nangeli. Na bino maman Denise azo banda po maman Olive azo kaba 18 ans na pouvoir. Ngombe mo 4 personnes. Azana mbongo maman Olive. Azana ngo. Oh, asa 18 ans mbongo bébé maman Denise même pas une année mais le qui est maman ole kana te ocha polémique ndelo. Na bien au moins 2020 maman Denise a bandi d'action. Oh, il année na bango. Babi 2016 ba o ba kenda ite ba ke pa maman. Déjà kuna na kachachi déjà maman Denise a ocho pesa biloko na ka. Nani wana? Yaka yo ala naka. Maman Denise a sai. Tala na kana na minute to sola bala o sepela. Oh. Soda mo amana carton mo mbapuli. Yemoko. Ngombe mo combien de personnes? Était yoka. Ngombe mo combien de personnes? 2 personnes te. Yoka na ebisa yo. Maman Olivier a 4 personnes. Yoka na ebisa yo. Kuna na minute oyo ono lo beza vrai. Na kan kitokos. Ngombe mo 2 personnes. Tala kitokos na kan. Oh. Na kan janvier babingai kisinjora ken pena osalate parce que ken pena batapoto basilike lié. Yo osala na janvier. Babito kene kuna na cité Oya. Yo kende. Wapi? On a cité Denise avec ça va toquer na gité. Eh le quoi? Yo kende te. Non kende. Oko kende. Non ngano ni ngano maman Denise makasi. Asa maman na biso, a maman Cessé, nga ba ke maman Cessé. To pese chance 2020 nzamba batela e a umela po asunga biso asunga mboka. Maman Olive a pona moi batu. Ya pona ne batu na ba théâtre. Mais apesa RDC mobile pour pas ses alliés hein. Et puis babi que non maman Olive ba comme les ba confiance en matin en charge monsieur ba obela kindate a vie na yo. Ndimiti asa ça va comédie makasi. Ah tu peux sa vidéo mbonga kende awa. Tito na nani mais météo na dadili kambala olandi yango babi ba malade. Eh météo so pe na malade. Dadi kitambala. Maman Olive ça pesi hein. Apesi déjà. Ah fallait bisi da météo. Fallait bisi météo hein. C'est maman Olive communauté maman Olive la bien. Pour en charge. On a boss life. Patron. Mère vient à place à Zali. Nicolas Pena mon a été. Bebani. Oh, bon Nicolas. Yaka, on go kibaya. Yaka. Babi Babi wa mise tout so balingio mais toto on a malembe o boya me wata so alingo ko panza bo. Ngali la wata makasi. Nga wata mi. Nga wata mi wata to robe ba to ça so bien. Oh, ça so bien. En bon terme. Aïe aïe aïe. Président dans cette play professeur coach. Play, c'est play. Wata so alingo. Nga na beba mise so malinga ba tanga litoy ba se be misu ba kufana boya na nga. Mais so wata alobi na ndima. On demande. Non, ni ma pour moi niveau c'est l'amour qui te retrouve. Ça la bon qui te retrouve. Merci beaucoup. Il s'appelle Kissinger, leader américain. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande traité, mais au moins obligé. Parce que au moni ba Joël Mbata, papa na franchi madame Rifine Koiba hôtel Abisso, ba ya uli pension et champion de la carte la Rochelle, il passe à Anjora Yeyo et puis Vicky Melanie. Merci beaucoup na carte à Londres wana. MK Saint-Alice Wanjiko, merci. Maire Flat à Kinshasa, HP Hôtel sur l'avenue Makane Nordis, boss de boss Junior Kosi Patrick Tupac. Merci à toi. Trésor Kabouyeti, Sola, Oebit, numéro 1 faut les kaka parce qu'il y a William Cheni, l'homme des urgences à Sola, moi bien ma même ligne c'est tous pépé en béton, to mi pratiquement sur entretien na biso, pichu manga na de la nation ba hôtel là, yona clôture na mer vena yo. Pichu manga vraiment na habité club pas tolete. Ya ba champion ya. Ah ben janvier. OK, pas maman Denise naïe. OK, merci na Bogar à Genève, Jean-Jacques Pagna ya. Et benga ya Jean-Jacques Pagna. Ya Jean-Jacques Pagna. Ngabongo. Ya Jean-Jacques Pagna. Ya Bogar. Ya Bogar. Aleki na bana basi na kitoko. Ya leki apela bana basi na kitoko. Alwa ya Robi Vwemba. Alwa Rafin tu bana kitoko bakokani. Ba leki Rafin tu. Rafin tumba vilaine.
vilaine fille. Et puis des gars finissent par chroniquer dans ma journée, ma comédie des gars. Finir à battre tout na yebi ku tu te passer l'autre côté à kena potentiel ma ya Turquie. Oh, Njela ma njela bazindaka. Olandina ma confie la Karine Mokondi, des gars mo qui les gagnent. Ni na so. 1 million de filles en un jour. Ah, 1 million. Oui, Karine des gars. Oui, puis Karine a comme une cancer américaine. Abini bien te. Karine. Pour nga abini bien te. Fala bina vraiment. Mais vraiment. ala tisco des gars. Ala tineka. Ala tineka. Bon viens au Kofi. Ala tineka. Kofi fin. Kofi côté n'a problème ezate. Babi o regretter via petit Kofi a petit Karine ma konne mais yo personne ma kamouté. Na sita loba ki yango Kofi apona nga na Karine. Apona Karine. C'est là Kofi Bokabwana. To kaboni tembo sina. Tika kana vie no wata. Tembo. Na sika na vie na nga wata. Tika la producteur no ken pela kota na wata basola raté. Ken piana pe kota na pe kana baby sa. Basola la kina matanga babi. Bakota ki. Yo na wata bosoli déjà. Oh, ngaza problème na wata te. Oh, wata nazana ya problème te. Te tozane na problème te. Eza Karine nde mutu azalaki ofinga bavie na biso pe tocritiquer wata mais comme Karine bavie na balimbise biso pe tosengi héritier pardon alimbisa biso pe. Comme producteur au produit pe ba. Héritier nga na kola na moni héritier bino bobeta reza héritier boye bien na musique. Nga aza camarade na nga ya bagondo to souffrir. Mais oui héritier master na nga ke tokende classe donc ouais yebi ete shiba yebi ete. Donc ouais masanga kola na ye. Merci beaucoup Ken pour la parenthèse mais viens sur la clôturer na yo. En tout cas merci beaucoup album Détermination Zoya. Vraiment je suis déterminé producteur Makizembe production. Ken Piana yene makambo kwa. Et puis production la maison production na yo na maman na succès parce que film on a film succès na préféré na Ken na produit nga. Ken ne kwa ya nani ya Eric Mandala. Te yeza producteur te ya wuli na sele nzembo kitoko. Aucun pena na minute oseye. Eric Mandala ndema ba soutenir kaka net Eric Mandala ndema kam patron. Wana yane wuli Mandala. En tout cas merci la famille Mandala mon ba mère Venabino. Merci na bato tout bolinga vienjora. Yale moke mokulu tout l'homme en cravate meilleur venayo. Mélanie intercontinentale moi ça levé cassé ça botama le 1er janvier à Fongoli année pas Fongoli mois. Mélanie intercontinentale. Fongola nena mois. Atina 500. Obi ke mani tulangani abako tina ngasa obi ka tini non te zera atini non te abe ko de goya tika ina no fongola nete zera Fabrice Kindombe boxeur professionnel na raisonnement sananga i Dani Pova pesa mbote pa Vero Kiri et génie Vero Kiri ah Pova musique Dani Pova masana like ça vient joro bien ticket na producteur na produit nga album wa liboso c'est moto nazarane toujours Pova musique meilleur vena Zetikiri yo yebi bozela nzembo zoya donc o eza vraiment œuvre makasi talaka Sandra Lina Kisinjora Sandra Bini na kamwe na yebisi yo wana eza volcan moto ya volcan oyebi ke Sandra dans ses akaka na yebisi yo dans ses il faut mona loquette wana des gars c'est producteur jeune producteur peut cette image ouais to pesa ça la biso bien et ça biso bien donc ozoma ndeto abo na prince bakali moi fitting ça mi déjà kaka ndeto ça abo le kapé pa na l'équipe na film donc c'est comme ça fitting ezala ndé bon na vie. Merci Venture na Clôturer parce que toki les jeunes producteurs Ken Piana Makizembe prod i mama na idéologie nando lobelango désormais na bémission tout Makizembe prod ndeko la mission journaliste comme producteur ezala te na Congo ekomi ginde kisongi ezala te tulani nini wala ba papi mama ba producteur te kena l'équipe atutu kena yanga mona ntimiye nanga mona ntimiye tala bato produit bato makasi Kisinjora Sandra Lina bato Congo ezelaka bazela featuring yo ça fait no jibe mpia na balle de batche bina na ke mokusa likolo pa. En tout cas, merci Nayo. Mère vient à Boudou Samba garçon de chance na Lyon. Mère vient à Bafano tout bolinga vient sur Abosé Belé. Oh tout bolinga nga. Nga lela bino fort. Ba mère vient à bino. Bozala bien na okela nga prière na okela na. Na okela. Ola na velelo. Na paroisse na biso. Evi na zipe di mo na bandal. So benga nga vidéo appel vidéo. Na biso comme ça amour na vidéo ici là tiens. Et c'est la mgoto okutana. Et si là tiens. Et si la mgoto okutana. Et si la mgoto okutana. Ba misela nga bango yo
nasengi merci chanteur nanga merci na musalo sali na album détermination merci maman la chanteur maman yokano voka sena njema ketalof là on les micros on a désannoncé émission fidèles internautes nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission ensemble avec Kissinjora leader américain on clôture l'année 2019 en beauté 2020 merveille à vous fidèles internautes de la nation Tonton Manda merci pour na na bino merci pour l'encouragement na bino pour na soutien na indéfectible na clebois.com Tosana Messi wana Tosana Deblaison et lui aussi également notre musicien qui évolue na Katia les majeurs ya Vienjour leader américain merci encore une fois de plus na bino tout parce que l'année 2019 a été une très bonne année pour moi Prince Bakali na longwa makolo grâce à Kenimbumba arme lourd à soleil moi très bien ba Joël Mbata papa na Franchique Mbata ba ya uli pensiene ba champion wa Dol ba zalai nanga ensemble ba MK Saint Alice Oranjiko ima koye ba Valérie Kachunga parce que ba Versa c'est côté ba Zara ma mbebele belé merci à toi et puis ya uli pensiene merci Vicky Mbela ni na Londres maman Miline Zemba ya tous pepele ya Mbetolo mon patron le seul patron indéfectible de la nation Pichou Mangaya boss lady moi si à Pembe Herman Amporo, garçon Slim, Berger Junior, il y a Madame Justine, meilleur couple honorable. Bonne année fidèles internautes. Je vous laisse accompagner de ces musiciens, des Vienjour à leader américain. Alors, suivez ce musicien Marquis Ngangeli. Ouais, ok, on appelle ça Barombote, Batutu Balinga, Bisso, les majeurs, Bangoy, donc, on a vu que mes sœurs au Loba, Saint Sopa au Loba, Tambote, Nairo Bivemba, Tambote, Navenapso, Jean-Jacques Pagna, Venapso Jibé Koumalouta, quoi. Nes makadi dia taba auto betaliso na yo quoi donc yango za betazol ya propre mais na système dia taba o nes makadi binananga malembe binananga doucement binananga malembe dia taba we binananga doucement oh biloko ya bakolo totikela bakolo biloko ya bakolo ye mama masolo ya bolingo totikela anes masolo ya bolingo totikela makedi jeta bawe jeta bawe mama makichasa bakata kango nini kichasa bakata kango nini mama kampani bakata kango nini banalungwa bakata kango nini ndal ngiri bakata kango nini ngiringoto matonge bakata kango nini litange bongo kasavu bakata kango nini kasavu bakata kango nini kave mama kasavu bakata kango nini sokolinga kanga ye yokota kave jata baolinga kanga ye dikota kave omona esekana botama ye yokota kave yomona esekana kolanga ye dikota kave yomona bapahana nga ye yokota kave wana opesa bamote na nga pa vina nga ale mokemo monunu momboti l'homme cravate bapesi bambote na nga na ya Robi Vwemba na Gisèle Tati mère double motema Giclo Mireille Chouba ya Jeanne Ketaloff Mireille Matingu la plus belle femme du monde et puis vers nga triple nationalité donc ezabongo tozabe na bana mabele baza na ba negro bango na bavandi donc bango pe les libanga bamote na bango bisika baza quoi ok kitoko ya merci. Ouais, il y a Robi Vwemba prêtre petit nom Lionel Messi et Ovenanga Fulaka petit nom et Salabia Makasi. Merci.